Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Ambenangai na pesa yoninge, zambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, zambenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, zambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa, na pesi yo motema nanga, benangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa, na pesi yo ba pasi nanga, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, et tu es, oh mon Dieu, et tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu, et tu es bon, mon Dieu, et bon, mon Dieu, et tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, et tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, et tu es bon pour moi, tu es bon. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, oh, il m'a béni, oh. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia. Oh, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia. Oh Jésus le roi des rois, oh alléluia, oh Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus elle est tout puissant, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus est le bon berger, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'exalter, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'adorer, alléluia,
Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Seigneur ce soir, acclamons-le. Il est vivant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, bénissons son nom, le Dieu qui nous a protégés. Alléluia, alléluia, il nous a donné ce moment favorable. Peut-être tout mon amour, peut-être tout mon amour, Sika, Kombonaye et Kumama, Kombonaye et Sanjurama, Mosantum, Zambi Abomodanga, Tokyote, Nasina Koma Mikua, Bandakala, Mena Bolingo na yo, Nazana Boma, na Bolingo na yo, Papa, Naye Seigneur, Nazali na viti, Mukolo Alelo, Ebele na kotami na bango kuti libumoko bazaka sus na bomoite ebele na tanga na bango bazaka sus sont invité ebele na kola na bango bazaka sus na bomoite. Alléluia. Et dans le bas botanga bazali sus na bomoite. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Nekobondela, sois reconnaissant envers ce Dieu qui nous a protégés. Tango yo zalina baboti na yonyo so mbale me bamsusu. Bakoli kutu bae kutu baboti te bamona bangote bamsusu hazana mwana muke 6 ans 9 ans. Alléluia. Boti bakenda yango kumisan zambe. Alléluia. Mosantu na lola na commission pour na banana na commission pour na famille na commission pour na mbula oyasika. Que ton nom soit loué. Merci pour na kobatele obatelinga. Seigneur mbula oyeleki o commission na susumbula sika. Encore une fois, Seigneur, mbula o na maboko na yo batela lolengo bateli ngai mbula oyeleki batela ngai susu batela pe susu communauté oyo nzombe tata kombo na yo ekumama. Combo na yo et Sanjulama, Papa, gloire na yo et monisama, que ton règne vienne, Seigneur, na année 2024. Alléluia, yonde au règne, Papa, yonde au monisama, zombe tata, gloire na yo et c'est manifesté parce que tu es Dieu. Alléluia, Papa, koti kabisote, alléluia, zombe tata, me santu, zombe na boma, on va te malamu, zombe na boma, na combo na yo. Alléluia, ekumama. Alléluia, obatela susumbula oyo nzombe tata. Obatela biso nzombe na bikamwa. Nzombe na nguya nyonso. Soki na yo te, na nani mosusu nzombe oyo. Alléluia, obatela malamu. Batela susu biso na mbula oyo, que ton règne vienne. Papa mbula oyo kaka volonté na yo esalema. Volonté ya kanje esalema te, kaka volonté na yo nzombe tata. Elema mosantu na lola. Elema nzombe na bomba. Élément zombe n'envie nyonso. Faut que paye na yote Seigneur. Et paye à nani mususu. Oh tu kangaite papa. Oh Seigneur notre Dieu. Na tradition Seigneur ministère. Oh à tradition communauté. Oh peuple na yona. Batte la vie son ensemble. Et Seigneur yonde au règne que seule ta volonté est salement. Nambula oh volonté à kanje salement te. Kaka volonté na yo Seigneur. Kaka volonté na yo. Papa bundela biso bitumba 2024. Sembola le boko na yo Seigneur, que ta main soit élevée, combat tous ceux qui vont nous combattre cette année, au nom puissant de Jésus, combat le Seigneur, alléluia, baby sami sala nyonso ya monde ya ténèbres, va programme nyonso bien-aimé dans le Seigneur, toujours baby sa o nyonso monde ya ténèbres, c'est bon ici contre bon na biso, contre ma finance, contre banana biso, contre ma famille, toujours baby sa nyonso ya Satan, il est écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Baby Sami Salagnon, serment des ténèbres, Yamboula, au nom de Jésus. Et Mukanu à Satan, la Eko Kisama, Atamu Kete, Misala na Enyonso, Nabandaku Nabiso, Naban santé Nabiso, Naba finance Nabiso, Naba fongi Nabiso, to Baby Signonso, Bajanda na Enyonso, to détruire Yango. Le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir. Allez, tout se prendre en charge et bien mettre dans le Seigneur, activer mode combat spirituel. Alléluia. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia, dévorer yote. Qu'on a dévoré banana yote. Baby Sami Salada contre banana yote.
Bebisa misala na nyonso contre Alléluia contre Vina yo au nom puissant contre Libara na yo contre nyonso monde ya ténèbres et Dieu bosso to bebisi yango nyonso au nom puissant de Jésus œuvre nyonso mungula to bebisi yango to beleli molimo sans toi kamba biso cher Saint-Esprit exerce nos mains au combat nos doigts à la bataille bebisa biso na kombo la Yesu molimo sans tout l'ensemble. Alléluia, papa. Télévisanga na prière. Télévisanga na kokamba peuple na yo. Télévisa peuple oyo ensemble tata. Basala malemba te, basala ya kola la te. Là nous sabiso. Nous sentons ensemble. Alléluia, que ton feu brûle en nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tous ala en feu pour toi. Et ministère autos ala na moto pona yo. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, toujours dans tous les longas, en 2024, autour de la balongue, alléluia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En tous les longas, nyonso monde ya ténèbres et bosonanga au nom de Jésus elonga banana elonga nanga elonga da nyonso na kosala et les chèques anesikate malades anesikate kufa anesikate aux tous les longa ikolo Satan ikolo ba démon nyonso ikolo puissance nyonso ténèbres à tous les longa au nom puissant de Jésus à tous les longa na kombo na Yesu Kristo alléluia. 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 Totiki le reste ya programme na biso na boko na nzambe et kolo azali sus na biso na poko alelo. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, pourquoi on a beaucoup na pourquoi nyonso ya 2024 on a beaucoup na yo. Seigneur mimonisa telemisa biso nzambe tata na kombo na Yesu comme on a mené na yo na poko alelo. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de rois, le Seigneur, son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi, de rois, Seigneur, son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Azali nzambe unene akotika bisote akobosa na bisote ndeko nanga yango de tokangama na 2024 to mona monene na nzambe yango de telema sala nzambe lolenge nano osalela yete ndeko nanga na micro ya poko lelo ezali mosali na bino papa Philippe nazali a été poko nyonso to kutana soki nano sabone te ndeko nanga yango s'abonner, bo liker, bo partager, tout travailler ensemble dans le ministère de Konanga. Seigneur a le été d'abord servez-moi et na simande na ko pambola yo. Yango de Konanga ce que servir ensemble na ko bondela na ko partager na ba finance na yo et salon ensemble Zambe ako bossa na yo atamkete de Konanga. Yango de ya tosali l'ensemble biso nyonso to invité pe bato mosusu afin ke baya bobondela mingi pe mpo na ngai ndeko na nga soki nano sabone te sabone na yo bopartage ndeko halleluya ntango ozali koya eloko ya liboso bolike bien-aimé tokoki kosilisa culte na biso te sans ke totanga maloba na nzambe tokotanga maloba na nzambe na nsima tokokota lisusu na priere ya komba avant ete tokende kolala yango nde zala après comme moment ete toyoka maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, na pokwa lelo na lombanga nyonso tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8 tina 10. Est-ce que vous en avez Bible na yo de kolanga kolala te de kolala te tanga ka maloba na nzambe peut-être okoma mukolo peut-être nzambe a considéré yo. Mais verset 8 na 9 tosito tanga kiango lelo tozo bakisa verset 10 mais ba verset misato il faut to combiner ngo kwete mutu à comprendre malamu et nous mettons le Seigneur. Est-ce que vous en avez Bible na yo pembeni wana to tanga na soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous allez voir pourquoi alléluia? On a verset 8 bazolo wake ozala ekenge kolala te senzela ndekolanga pona nini moyine na biso le diable azali korode pete amona nani oyo ke azangi mayele apanza ye adevore ye mais akodevora ka mutu nyonso te ya kopesa ye nzela wana te yango la fois dernière tolobaki ete to résister ye résister dans autres, ne cède pas au chantage. Dans autres, ko cède te na chantage. Ya belle famille. Oh, hazobo tate ya mela milangi ko cède te de konanga ke ba ninga bazana bana. Bana bazoko la mengai badana koti ni bala. Bana bazate ko cède te de ko. Na ebisa kibino la fois dernière ke mutu azakanaba ennemi misatu. Ennemi ya liboso ezali nzoto oyo ya yomoko yango nde mutu eza na baposa nyonso na kati elingi bateke po ete tobandi kosambela baposa elongwe non na ya mabe na ya malamu eza kaka kati na biso ata bayebisi oke o aza archibishop o archipape non baposa wana ezali moyini ya mibale le diable satan moyini ya misatu ezali mokili oyo tozovanda yango ndeko nanga diable akoluka ete apanza yo akoluka nazo insister surtout ndeko nanga yo oyo ke vie esimbi mwa moke soko oza mayele te okomona ndenge diable akobamba yo na se mpona nini ke abongi ndenge nini abali ndenge nini akepoto ndenge nini aza na sante malamu ndenge nini ya babamba yo bambasu 1000 fois esimba te ndenge nini yango na mokili tala mokili ndenge expose nzoto libanda expose sexe expose mbongo bato bakoma lokoso ya mbongo epanzi mabala ebele yaya kosede te oza ya nzambe ndeko na nga wete surtout mabala ba chrétien ba comportement lokola ya ba pagan mokili yangwana et pourtant Bible lobina biso était ne vous conformez pas à ce siècle pona nini ozali ko se conformer na siècle ou comme ko se comporter na cupidité lokoso ya mbongo. Alléluia. Etala nzoto libanda ba impidique ba tongere na ba tongere ekotonga na kotonga ba songere na ba songere ndeko langa yango nde tango ki ozotambola bongo ezali malamu te yango nde diable akoya akodéchirer yo résister lui yango ndenge toyoki la fois dernière que il faut résister oyebisa nzoto ke yo kosi na kosede te. Alléluia. Pelisumo ndekolanga secret ya lisumo ezali elombe ya lisumo azalaka bakimaka lisumo soko moni place ke no ekoki kokwesa yo na lisumo ya kata makolo na yo na place wana o mobali wana ya akokwesa yo za mosa de bala oyebi diable malamu te moni ke osi okoya ko se réveiller boye que so koyi na ikobo ndikolanga ubie ko moninga o bozaka na hekala ex na yo ya longo la numéro na ye na téléphone na yo aza ex na ebisa bino susu qui fait l'année passée bien en 2021 na ebite moko ba makambo nga na lingaka na Belgique bato bayebi Belgique wala mona na libulu ya métro ya matonge na moniteur moko na téléphone kana monoko na biso kaka zolo azo ganga na téléphone yo nani apesi yo numéro na nga oyebi te ke na bala komeka soso kobenga ngai te komeka kutu te kobenga ngai nalobi babiloko nalinga koyoka yango wana mais yo oza nango abengaka yo bosololaka mais oyebi diable te akoyisa Adam na Eve kaka na lisolo ndeko na ngai balobi ke to résister ye wete yo kaka te moto ozo souffrir
yo kaka te bien aimé dans le Seigneur. Batu mingi na kati ya mokili bazali komona boale wana bazali komona pasi wana mais verset na biso pourquoi lelo balobi ke le Dieu de toute grâce nzambe wa bengio azali nzambe ya ngolu ezali liboso likolo na yo ndekolanga yo ndimela Yesu Masia eba ke grâce nzambe ezaka likolo na yo ata ndenge okomi tu na mille et une question mais nasali nini poto na ye mais ezosimba te libala oyo ba mille une question wana zoka ndenge ozalaka na grâce ya nzambe likolo yango nde tolobi ke le ministère tozali ko mettre accent sur la parole peut-être parole ezongisa yo na makolo na nzambe ya grâce ya nzambe ezalaka likolo na yo loba ke nano ndimela Yesu te soki ke nano benga ye te ata kutu ndenge tozoloba bafungola motema loba ke Seigneur napesi yo motema kota kati na motema na nga Alléluia vanda katinanga grâce ya nzambe za likolo na yo qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle nanzela ya Yesu Christ wana abengi biso pona gloire éternelle jour wana totanga kina bino ete oyo biso tokozala nanu eza nanu révélé te ya oyo biso tokozala domana ndenge ba ange ndenge bazakala banzoto wana bakopesa biso banzoto ndenge wana te olingo ke d'Afrique ozaposa kuti ya avion te ozaposa ya visa te olingo ke de États-Unis olingo ke de pelola ozakuti na posa wana ozomona ba ange ndenge batambulaka yango nde oyo biso tokozala wana abengi biso na nzela ya Yesu Masia na gloire na ye dekolanga grâce ya nzambe eza likolo na yo après que vous aurez souffert un peu de temps problème ezali wana alors que même beaucoup souffrir un peu de temps mais un peu de temps on a besoin de dépendre mutu na grâce ya mutu na étoile ya mutu un peu de temps on a yo wana ndekolanga zoka de 20 ans ya stérilité zoka de 20 ans et 12 ans et ya célibat forcé zoka de ezali 8 ans ya malade ya mutu ezali to mususu nini ke bakambo simba akaka te banda obotama na famille makambo simba akaka te Seigneur halingaka ete soki oyo zabongo yeba ete ozali elomé Seigneur halingi ete après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnerez lui-même Denis Koloba Kendinga Toloba qui la foi derrière. Oh, ezali ke mabele wana ezaka se ya sa mabele soki bazwi yango bakei ba chauffer yango ne mai wana tango ekobanda kokibima yango de olo yango wana yango de bazosala biso ba bijou yango de bazosala biso ba chaînette yango de Seigneur alingi ke yokoma eloko ya mutuya na nzela wana ya batu o bakoma batu minene na kati ya bonzambe moko te akopesa témoignage que il est passé par la facilité mutoko sayote facilité ezalité yango de Seigneur alingi kaka bongo ndenge na lobaki sous la fin derrière que diamant ozoma na diamant ba bijou ya diamant na makambo ezali kaka diamant que pour essayer comme baso batailler yango mais tango ezala kaka ke zo bimabo ezaka lokola mabanga nyonso na kaka o bwaka ngo okoki ko bwaka ngo mais tant que comme ba bijou tant que comme que ba bloco minene ba faire ba bloco basaka na diamant et comme que non diamant ya ta alingi était en monde après avoir souffert un temps après avoir souffert un temps wana sur le plan spirituel mutu azana tanae sur le plan spirituel baza lokola bana tala ndenge toboko la bana est-ce que yebi kutu passe ndenge tokene omona passe na musa est-ce que yebi kutu passe en bon mais tout ça là bango nyonso sur le plan spirituel bazaka na bango ba bébé mais yo ozali ke ozali loko ya mutu epa na nzambe deko na nga eba ete okoleka ba moma moko ke ya solitude moma moko mobali wana alingi kosentir yo lisusu te ozovanda na moso wana azokoka kosentir yo lisusu te soki bato bayebaka basekret oyo mabala ekokopansana te halleluya alors weekend bima kende na ndako na ngai nakobima te soki eza ya nzambe osupporte yango nzambe nde moto alobi etanga ete ndeko na ngai ntango okosufri
akoya sikoyo ayeko perfectionner yo yemoko tofo sakango pamba yango nde aye penza ataye yo il vous affermira ako fortifier yo yemoko et ako rendre yo inébranlable oko mutumoko ke ningana ka susute bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi lelo Nzambe wana hazakana ba formule na ye de konanga ko mona te ko ke lelo lo ningu ba liango kaka lelo ezala ba principe ya Nzambe za bon ko mona te ke to la muki na tongo kaka après quelques 2 secondes boto komi pourquoi jamais ba principe ya Nzambe za bongo na principe wana pe ekepe kaka na mukili ko mona motute akena maternelle kaka lelo lobi akomi ingénieur akomi avocat akomi docteur ezala kati ezandengana ba principe olingo lamba biloko okoko tchana moto te ka mbala moko ebeli non bien-aimé dans le Seigneur yango de principe ya Nzambe zali ke il faut les canaux étape wana yango de tozo sukisa na bana Israël ayebisa bango yango de secret ya monene bana Nzambe place Nzambe mutu akala ndenge passé na ngalo baka ke Nzambe mutu akala leki biso na mayele ayebisa bana Israël que vous allez quitter l'Égypte, vous allez dans un pays où coule le lait et le miel. C'est pays tolongwe toza sous esclave mais a bomba bango et makamba Nzambe zakana ba code de belé a bomba yango ezo senga ke yo moko découvrir mais tala siko place Nzambe a bomba bango ayebisi bango makambo ya mer rouge te ayebisi bango makambo ya désert te ayebisi bango makambo ya ebisi bango makambo ya bitumba nyonso oyo kozala na nzela na bango avant bakoma na Kana ayebisa bango te yango te ozonga na place ndenge Nzambe abomba biso tata kala leka biso na mayele kala yango nde ayebisi bango kaka alobi kaka te bokolongwa na Egypte bokende Kana mais non nzela okoyeba yaya banzela oyo kolekela na Nzambe abungaka na ye yango nde alobi na Abraham haleluya tika baboti na yo tika mboka na yo tu vas aller dans un pays où je vais te montrer nakolaka papa ke nazokende wapi azwa masi na yo azwi mwasi kende mais a précisé te siko ozokende na yo kaka voyage ozoyeba te ke nazokende place nini tala ndenge Nzambe atambwisaka na bengi mwana mayele moko na pokwa lelo ete kosede te kolenga te kotika Nzambe te soki pensa ke otambolaka na kobanga Nzambe ke makambo ezosimba bien te oza ya Nzambe yango nde place makambo toko retenir na pokwa lelo na verset 10 otobakisi ke Dieu de toute grâce, la grâce de Dieu est sur toi ma soeur, la grâce de Dieu est sur toi mon frère. Kobanga te, il nous a appelés, alléluia, dans sa gloire éternelle, peut-être au côté de l'éternité, alléluia. Yamwana avant kende likolo atikel biso mama ya promesse kafumba ya promesse alobi que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tala promesse wana, tala gloire wana ke esika oya kozala lobi ke tozala naye. Ya tozala naye, mais il faut les canons na moto. Il faut na moto ni kayo. Ya soki ke nano e komelio le rote. Le bokomona mobali wana komi ko telemela yo. Komona mosana komi ko telemela yo. Komona ke makambo ezosimba Nzambe na ngai nasali nini? Nasali nini? Nasala mbalo nini? Nasala mwasi nini? Ya endele nini mkandango ezosimba kaka te. Yango nde place tozosuka na pokwa lelo ke akonika yo ye moko siko akokomisa yo inébranlable okoma ozoseka ikoboye liboso boye lebi kozanga lisusu te mpona ni Nzambe ye moko yango nde kangama nde na ye siko po ete okoma na perfection. Halleluya, tozokontinue kaka na mateya oyo po ete okoma na perfection, okoma ya Nzambe mpenza. Halleluya, okomisi ye na pokwa lelo mpona maloba otoyoki sans Nzambe
Abungwanite, Hasalolenge Moko, le lobby Pelibelana Libena, le Dieu de toute grâce. Alléluia, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa puissance, dans toute sa révélation. Alléluia, Ilobana Yo, Ilobana Bomo Evanda Katinanga, Bible Lobinanga été. Il est le Dieu de toute grâce, Papa. Grâce na yo ezali kolonanga. Alléluia, Seigneur. Sunganga Papa. Na CDT. Motema na ngai epai na yo. Grâce na yo. Na banzela na ngai nyonso. Alléluia, Papa. Amona loboko na yo. O protéger na CDT na chantage ya nzoto. Na CDT na chantage ya mokili. Na CDT na chantage ya diable. Alléluia, Papa. Grâce na yo, Papa. Et comme Sangaï, Seigneur, na gloire éternelle na yo. Alléluia. Alléluia. Na ma passi, na ma souffrance nyonso. Yo zanango bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, sungi dans Zambé. Seigneur, accorde-moi la grâce de supporter, non supporter. Alléluia. Et l'inco va te que tu supporter que vous à la fainéant. Non. En même temps, aux combattants. En même temps, aux adorateurs. Alléluia. En même temps, aux activants. Aux activés. Alléluia. Mode de combat spirituel. En même temps, aux activants. Mode méchant. Et je suis battu, mais un méchant spirituel, un combattant spirituel, un guerrier spirituel. Alléluia, Seigneur. Sungangai, Papa. Namona Kembonayo. Alléluia, dans CDT. Alléluia, Papa. Alléluia, na vie de gloire, na yo. Alléluia, n'attends souffrance, Seigneur. Que ton règne vienne au règne katna, vinanga. Et qu'on a une difficulté dans yo. Et que le règne a son contrôle et alliance. Alléluia. Alléluia, contrôle et alliance. Alléluia, après avoir souffert un peu de temps. Na moment, il y a un peu de temps, on a yamode moutou. Et je peine, ça va te béler. Et je zong, ça va te béler. Si ma non, Seigneur. Alléluia, bon thème, nanga. Papa, ndingo le bio moko. Alléluia, Papa. Alléluia. Perfectionne-moi, Seigneur. Alléluia. Bongi sangai. Seigneur, na makasi nangai moko na okokate. Affermis-moi, Seigneur. Affermis-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Rends-moi inébranlable. Havana ninga nante. Oh Père. Alléluia. Yemoko, Papa. Yamode na belelioke. Oh, affermir ngai, Seigneur, notre, oh, perfectionner ngai, Seigneur, oh, fortifier ngai, Seigneur, notre Dieu, oh, rendre ngai inébranlable, oh, yanola ngai, Seigneur, n'a pas problème, nyonso. Mais avant tout que de colère, toko baby ça, la œuvre nyonso ya diable ya année, oh, nyonso monde ya ténèbres, to lobi que tozo c'est la bonne, en même temps, toza va combattant, Némi à la kisa biso yango, à lobi que to bandaki ko construire mur tozo construire mais ba arme na lipeka arme na yoko lani sango na c'était au nom de Jésus tozo bebisa œuvre nyonso ya sorcellerie familiale œuvre nyonso alléluia misala nyonso ya monde ya ténèbres maloba nini o baloba na famille na yo ezolanda yo tilelo alléluia to bebisa yango nyonso ba contrat nini o basala na kati na libota. Alléluia, baby sango. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, malouba, balobake. Hé, famille, au moutoro bongazate, au nom de Jésus, toi, nile yango, to détruire yango. Yango, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Détruire toutes les œuvres du diable. Au nom de Jésus, il y a sorcellerie. Sorcellerie et pazibiso et bundiso tamoulaye. Toko kotika ba sorcier na kimiate. Alléluia. Et il est écrit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Misala na bango, misika nyonso ba mandoki ya famille na bakuta na kanabé détruire yango ba plan na bango nyonso ba programme na bango ba agenda na bango. Alléluia. Ba prison na bango to bébisi yango au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Papa, to bénir le boko na yo et libérer nyonso kindoki ya famille et kanga.
au nom de Jésus. Nyonso baza na prison, ya famille, ya kindoki ya famille, nanga papa libéré bango Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ebisa misala nyonso ya monde ya ténèbres na ndako wana ozali kovanda na quartier wana na balabala wana au nom de Jésus. Prendre contact nyonso ya monde ya ténèbres na quartier ya ndako na buki yango au nom de Jésus-Christ. Na bebisi nyonso Papa, nini point de contact nini ozali kati na ndako au nom de Jésus. Na bebisi yango nyonso na kombo na Yesu. Na bebisi yango bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit que sa parole aussi est comme un feu to pelisi moto ensemble. On a kotumba misala nyonso ya monde ya ténèbres. Ekangi bomo na biso au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom ce monde ya ténèbres bongisi contre bomo na biso. Ane oyo, alléluia, tozo tumba yango, na kombo na Yesu, oza combattant, foza la méchant na prière na yo, ndeko na ngo lamu kitongo méchant, moi méchant, na lingi ba malemba ate, ozo utamsala méchant, alléluia, au nom de Jésus-Christ, bango baza kana kimia, bazakana Obazakana marate, yozala na marana bango, ya nini yango, au nom de Jésus-Christ, baby sa nyonso, ya quartier, alléluia, ya balabala wana ozali kovanda, ya mususu ya musala ozali kosala wana tozosala na bayokiti, nyonso ekoki kobebi sa bana na ngai, au nom de Jésus-Christ, na ba classe, alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde tokomi na suka tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe, butu na biso na maboko na Nzambe. Papa batela na butu ya lelo au nom puissant de Jésus. Pongi na biso ezala doux et paisible. Yo te mutolobake mon côté akoya ko perturber pongi na biso, mon côté a perturber pongi na nga, mon côté a perturber pongi ya bana na nga, apa communauté oyo Nzambe na butu ya lelo. Seigneur mon côté, alléluia, perturber pongi na bango. Alléluia, ma femme de nuit, benganaye, au nom de Jésus, mari de nuit, benganaye, puissance non sur ténèbres, to bengan puissance non sur ténèbres, au nom de Jésus. Papa, sécurisez ma demeure, to belé de makila na Yesu, na ba porte na biso, na bandaku, na bambetu. Alléluia, papa, bisika nyonso bananga bazali ko lala, ndako bazali ko vendre, papa na ndako bisika nyonso. Alléluia, na belé de makila, au nom puissant de Jésus, makila na yo couvrir le biso. Puissance qui les couvrir lui ça au nom de Jésus. Bien aimé, ça c'est plutôt zobeli la mupanga la Nzambe n'importe ya moko la moko alobaki na Ézéchiel mwana na moto déclare l'épée, ozo déclarer l'épée ayebisi lisusu ke mwana moto beta maboko po épée wana et se multiplier. Alléluia, au nom de Jésus na beta maboko papa épée na yo et la sans pitié contre bayile na épée na yo et détruit. Et de tout, oyon sakoya ete amekanga papa épée, oyon sakoya ete amekabana nanga épée, au nom de Jésus. Nandako, n'importe ndako nanga, ba épée wane se multiplier na famille nanga mobimba, famille nanga oyon sakoluka ete asimba, membre ya famille nanga épée na yo Nzambe kataye, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Papa tolala te lokola ba pagano. Alléluia, annonce-nous des grandes choses. Des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Annonce-nous, Seigneur. Papa, ma révélation, ma vision nocturne. Parle-nous, Seigneur. Dans le grand, Seigneur, dans le profond sommeil, le bel abisso. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce en abondance, qu'il tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, Azali Nzambe ya toute grâce en Nzambe nanga couvrir yo. Grâce en Nzambe nanga couvrir ministère, couvrir biso nyonso, na bana na biso Seigneur. Avatozala sous ta haute protection, Seigneur notre Dieu. Alléluia, que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, alléluia, et localisé, yo na ba difficulté na yo beli bika na maladouana, zangi libala, bala na kombo na Yesu, zangi mabota, soit féconde au nom puissant de Jésus-Christ, grâce à Nzambe ngwana, alléluia.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia, mission Zambé est localisé yo. Seigneur Ayanola yo. Na va prier le sel na pourquoi lelo. Na kombo na Yesu. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Nandako ozota to la Christ bongo demo avanda. Avanda te eloko balingara te yangwana. Yangona lola ezali na service moko ya adoration louange ya 24 heures sur 24 et 4 na kate. Yangone tu banzembo ya boye banza banzembo ya Ecodim ya banamike ya Ecodim ezali banzembo moko mais profond. Yango laki sango bana na yo nanda ko boye makango présente nzembo makasite yango na banda kuna biso to remplir banda kuna biso na kombo na Yesu remplir banda kuna biso mitema na biso yango na ete ye moko siko akoya malgré ba passe na yo na ata zo banda na sima bato akoya kana na sima bato na libala oyo akobamba yo musala oyo akobamba yo jour wana kutu akopesa mukanda wana kutu oko cha kutu kate oko za nango kutu atela na tema te yango wana totikala bongo tozo continuer toujours na série ya matin oyo ete et affermi yo ete o vanda na makolo ya Yesu Masia. Bien aimé dans le Seigneur pourquoi nyonso tozali na osika yaka ete tobondela liboso kokende kolala mais ya mercredi ezaka singulièrement kaka pona bana na biso pe pona mabala pe pona mabota yaka ete tobondela invité pe bato susu tongo nyonso ya kobanda lundi ti vendredi na ngonga 6h ba heure nyonso na zopesa ezali ba heure ya Bruxelles ya poko 21h ya tongo 6h mais samedi na dimanche pendant de tozalaka penza na butu na 5h30 la mukaka ete obele l'ensemble de konangai tous les dimanches Nangonga 18h sur la 2 LRDC TV2 Yangonde tozali na enseignement biblique KNDP kuna na deuxième chaîne LRDC TV2 au s'abonner kuna ete umona makambo pe ezali koleka kuna et tous les samedis Nangonga 18h tozana plus ou moins 20 minutes intercession pour Natina Congo yaka ete to intercéder pour na Congo de Kolanga. Na description okokuta ba coordonnées na biso pe na ba coordonnées financières ete bo contribuer pour na musala nzambe ndekolanga et pe ndenge tozali en direct boye hôtel na droite ya chat na yo poko mona symbole ya dollar soki ozana téléphone mais na se ya chat na yo soki ozana ordinateur o pesa ete offrande na yo en direct kaka ndenge tosomba biloko en ligne wana ezali nango difficile te soki kaka o cliquer kaka na chat wana na symbole wana ya dollar ko senga yo ndenge senga biso ke tofuta biloko en ligne montant oyo moko kotia yango nde bango nde bakokata nde kolanga yango soki nano sabona nano te nde kolanga sabone mpona lokumu d'ensemble s'abonner na yo dekolanga bo partager mais bo sala ba commentaire na bino surtout nazali ko insister dekolanga na gauche ya vidéo na yo place ba commentaire wana yango de mutetika la libela o ya chat o isa ka moni pesa na après temps sous 30 minutes bo YouTube alongoli yango o ke zo komana mais o wana etika nango libela okoko loba o pesa taba tumbote o lobiata loba moko ezali malam mingi ndekonanga bosabone basabona kamba la moko soki oyebite tuna mais soki bozali kokota bo eloko ya liboso bo like na nos vidéos ezali très important pour na YouTube ndekonanga tanto komi na suka tokutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.